Le Saint-Esprit et le monde. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Convaincre, c'est dire, bah, tu m'as côté déjà, dans zela ya kolia ya koboma. Mais, dans mon pépé à Yahweh, mon doté, c'est pas Saint-Esprit que à la condamner. Mais Saint-Esprit, pouvoir, on zamba, nous pèsons na ba prophète. Pouvoir les akina Moïse. Pouvoir même les akina ba Élisée, ba Élie, ba Jean-Baptiste. Pouvoir les akina na Jésus, na ba apôtre. Pouvoir, oya kitsakapo et découvrir. Nzamba linginin. Nzamba meki au former encore. Noé, na banane na kata arche. Abina ko créer sur le côté. Mais bino le kola bolongi bo matana arche. Zoba espèce nyos mi balé. Na ko créer mi balé, na ko créer les sous-espèces. Ka on a créé qui et botana. Bande sa bona arche. 40 jours durant. Babima kentak. Société kala ki mokote. Mbolo ko tikala ki mokote. Babima ke nyos mi balé. C'est dire na arche. Noé a tout ça qui. Même avant l'église. L'église de tout ça terre. Balbi to semble la dame. Les lots battent mingi bazali bandouane, mais mingi bakena bisambel. Na zako le recourir na kish pour avoir force à vivre, pour ami battre la bandoki, ami battre la puissance démoniaque. Entre temps, puissance onyos ya mukili ya libanda, nyos zaka négatif. Soki mukili mbazaki na volonté moko, volonté yao le semble ngeza la ka moko. Volonté yao mutagaza toujours à sentir que place nos savandi ana puissance en âme. Akoluka kisite puissance à l'école ce que vendre na mukilo assez mota ukoma même 200 300 400 ans voyez mota kufa nokezate mais lui ouais na mukili rapidement et comme il raccourci 80 ans 80 90 donc 90 ans 90 ans mota zo kufa rapidement nana miluke liwa ezali moto accusé afundi Satan. Qu'est-ce qu'il peut faire? Zelani na kutambola volonté nzambe nini esengeli oya kela maki aluka ka koluka likanisi ya tata oya keli eza nini sengeli mwana aluka ka ndenge na lamuki boye papa na ngalinga ka nini alinga na lata nini alinga na tanga ndenge nini papa azana volonté ke mwana na azala boye papa ranyo bazali ao parana volonté nini ya kotambusa bana oba ozosala volonté ya tata te bana wana bazaka na pasi tata kipaka bango te mais tala moto mokila tangaka bien na prière notre père qui est aux cieux tata na biso likolo mais moto mokili ayebika ana tata nazosala volonté ya tata te nazokende na désir ya motema na ye croyant que so na sali boye tata ko sepela voilà pasi ya moto yango wana. Mais muta sambela ka solo te nanzoto na molimo eza putulu poussière pamba sata ko saka na molimo na yo basa komisa ngo poussière yangwana zala toujours content soso yana iloba landaka luyengo ya nzembo te ato yembi nzembo ah oui ok saint-saint ato combien belé vous allez belé ou pas Jésus Christ voyez. Aozabat combien les lopos, o bazana bobot, o bazana bonya, o bazana kimia, o bazana bolingo, o bazana kondima, o batondi na bonu ya tata, o tata lukaka. Na ilo bazana toujours na ekenge pona koyeba. Qu'adviendra votre vie? Vie na yo e ozala ndenge nini? Yangwana ba bakanabino, so bake otika yo quelque part. Ozalaki putulu, okozonga putulu. Mais non. Enveloppe bien sûr ça putulu. Mais l'âme doit continuer à vivre. Mais bakalisha so azana nzota watanga kufa
libela nyonso bungi. Oui, peut-être. Nabo balala kana ndoto, alali nyabona kana ndoto te. Peut-être azo yumona comme s'il y a plus une vie. Mais pourquoi l'homme doit avoir des songes, des révélations, des rêves? Mais comment corps se transforme quand les autres mbeto inerte, mais âme mosus l'esprit yamoto ebimi ezomona makambo vivant. Les autres tambola, les oloba na image na yo. Vous avez deux images. L'image charnelle, c'est que la poussière, et l'image spirituelle, c'est que l'esprit qui devait vivre encore davantage. Molimo est beaucoup faté. Mais molimo est connu qu'il y a pas, s'il vous plaît. Molimo a motonio se kobe bate. Mais molimo ils ont pratiqué le samba solo et kozala esika malam. Le paradis existe bel et bien. Tout ce qui est là, vous êtes que des touristes, vous êtes en plein tourisme, vous n'êtes que des pèlerins. Maintenant, c'est pas que oyaki mopaya, rozonga mopaya. Quand vous allez rentrer, vide, bredouille, koina motokona sefate, koina motokona elambate. Pour vous, ce que vous avez, contentez-vous de ce que vous avez aujourd'hui. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça suffit, lipa oji lelo. Lobby italien moko yao. Ayebi yango akoya. Akopesa. Ata eleki na nzala. Eza mukana tata.